Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Gratter pour ça qui n'a des fois mais nous beaucoup bon qui met envie dans le bar là c'est simi na komika arega ndako yeba ko la tsamino nana omoni bandeko soko ça des fois mbongo ezaki ko salisa nana biso to bando moni femme moko charismatique allo bakate aksekakate to mona kata mino nana te parce que bandeko bomba défaut lelo a o se pensa komika akomika Agamika, la voyez mara, minuga. Dans la ketchup, mais il y a français de quoi la français na héros one des amatata. Donc yo ba dans un corridor anda ku fallait ba no memo pas été parce que yo ba no kosola na batu na été na ajo ko la français pour abimisa kayo pour que na ba fête à la mon boulot mais nous quand même ça va ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona ka boko kiko ya baba ya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.